Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonjour, mes bien-aimés dans les seigneurs. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo bandeko nanga epai nyonso tu message oyo ekokuta biso na pokwa ya lelo. Vraiment, j'espère que kimia na Yesu Kristo eza na mabota na biso. Na sepeli ko partager na bino lisusu mes bien-aimés dans les seigneurs. Message oyo il y a vraiment très puissant témoignage moko ya monene, vraiment ngai moko naza vraiment ému na message oyo na eko partager na biso message oyo et komeli muninga ekoki kokomela pe biso nyonso tu eza message moko pona biso bana ya Nzambe po epesa biso mayele po efungola biso miso po toyeba mokili ndenge ezali po toyeba komi bomba na mabe po toyeba koluka volonté ya Nzambe avant toute chose. Vraiment avant to banda, mes bien-aimés dans les seigneurs, na sotika moment oyo na maboko ya Nzambe to sala prière pona okumisa mukolo pe mawa pesi biso pe manaye oyo permettre biso lelo to sangana oyo sali biso grâce munene to sangana na poko ya lelo pour to partager message oyo. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, merci papa na commission na sanjolio Nzambe. Na pesio merci pour la moment oyo, pour la grâce au salut biso Nzambe. Merci pour la révélation oyo, merci pour la ko yebisa biso ko lakisa biso ko révéler biso makambo oyo Nzambe to kokai ko yeba te sans ta grâce, sans ton amour. Merci papa pour ofungoli biso misulelo. Merci pour pesi biso mayele. Merci pour osali biso grâce tolongwa na molili na obscurité. Merci pour memi mwinda lelo na kati ya bomoi na biso Nzambe po toyeba makambo oyo po ebikisa biso ebikisa bomoi na biso po toyeba na ko kima mabe po toyeba na ko pusa na pene na yo. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ na tiki moment oyo Nzambe pe na tiki bandeko nyonso o bakolanda message oyo na maboko na yo Nzambe. Bazala couvert na puissance à kombo na Jésus-Christ. Makila na yo ebate la biso, o banda na biso pe osilisa na biso pe molimo na yo Seigneur Jésus-Christ. Elanda, ma message oyo po que ne ko tia yango na mitema ya bana na yo. Enfin ko pesa bango discernement ya ko fungola bango misu, matoi pe motema po bayamba message oyo po ebikisa bomo na biso nyonso. À ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés dans les seigneurs. Na un message au lelo, na poko ya lelo. Et un message moko vraiment émouvant, un témoignage moko émouvant. Nga vraiment bon eza makambo oyo kokamsanga te po ba biloko ya genre wana nasina kutani nango nga imoko pe à peu près. Nayebi ke bandeko belé bako se retrouver na likambo oyo naningi vraiment bandeko bo yamba message oyo bo vraiment beaux à la attentive comme to sengi Saint-Esprit yo pendeko bondele sikozali Saint-Esprit fungola yo motema Saint-Esprit fungola yo esprit à discernement au comprendre message oyo po ekoki kosunga o to kosunga ndeko mususu to kosunga ndeko moko to moninga to collègue ya musala ndeko moko moni azo koba na ba problème moko ya genre oyo mais bozo yeba ndenge nini ya ko résoudre yango te to bozo comprendre ndenge nini ezo sala mate e koki kozala Nzambe asali lelo grâce ekoya na matoi na yo po yo sunga lelo ndeko wana po omisunga pe yo moko ndeko na ngai nazo beta lisolo oyo ya ndeko moko ndeko mwasi o to bondeli na ye ndeko mwasi o to zwi ton na ye tant ko bondela na ye po na likambo oyo amemi lelo témoignage oyo kopesa biso mes bien-aimés dans les seigneurs po ndenge na otioloba esala efungola biso pe miso na kobanda na suka ya lisolo mais na kozonga nango ne bandeli boko comprendre nga mes bien-aimés dans les seigneurs bolanda na bokebi nyonso boko comprendre likambo oyo bande bandeli tisuka malgré na kobanda yango na suka pour aller au commencement ndenge bandaki boko comprendra très bien de cette façon là. Donc ndeko mwasi akutani na mobali. Alors leur akutani na mobali babandi ko se fréquenter na mobali wana bazwi tona bango ya ko se fréquenter ba umeli ba komi un peu complice. Alors ndeko mwasi wana azaki na makambo ebele pe na vie na yazo sala mais makambo wana souvent ezaki ka kozala ba échec sur échec ezalaki ka ba échec ezako réussir te mais alors ezaki na point moko boye
oyo ifale ekomela ndeko mwasi wana po nzambe akota en action. Po nzambe tant tobelelaka ye ata mokie asalaka ayokaka biso. Kobondela bandeko nanga eza vraiment malamu. Kosambela nzambe ezali vraiment important. Alors ndeko na biso mwasi ekomaki na jour moko na période moko komaki ko passer ba examen na ye. Ba examen ya conduite. Ba examen ya théorie. Comme ba examen ya théorie wana ezalaka, il fallait passer non ba examen ya théorie na ye avant à passer pratique. Ndenge ezala bamboka mususu, ndenge ezala pe apa na biso, liboso faut passer non théorie na yo, au passer théorie après, so kozwi théorie na ndeko ko le passer pratique na yo. Alors ndeko wana bandaki ko passer théorie na ye. Bien que makambo belé ezaki ko échouer, azako comprendre penza vie na été, mais azalaki ko sambela kaka bongo likolo. Mais de temps en temps, elle priait son Dieu. Donc nini komaki ndeko wana azo passer l'examen na ye, azo passer l'examen, mais elle échouait tellement. Akokaki ko tanga ya ndenge nyonso, puisque théorie il faut tanga. Faut tanga code na yo. Alors asalaki ba effort ya ndenge nyonso tout, azalaki toujours ko échouer examen na ye, azalaki toujours ko échouer théorie na ye, abandaki ko zwati. Alors souvent à chaque fois qu'elle partait passer sa théorie, azalaki kaka kozala na ami na ye, na copain na ye wana, na mobali na ye wana. Azaki ko accompagner, akei ko passer théorie na ye. À chaque fois azako ke no kotika ye a passer théorie na ye. Et à chaque fois que azako ke no passer théorie na ye, azaki ko échouer, azaki ko zwati. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, et comme qui na maman moko a échoué qui tellement beaucoup, abandeli, azo zwaka théorie na été, puisque Nathan wana ezaki que okoko passer théorie na comme tu voulais. Na période moko puisque ba loi pe ezo changer. Mais na période wana akokai ko sa théorie na ndenge olingi okoko ko sala ngo nombre de fois bon ezaki na ba jour limité, ba nombre de fois limité par jour, mais en tout cas kokai ko zonga na yo chaque jour ozo passer théorie na yo ti okozwa. A passaki yango plusieurs fois. Alors ekomaki na mukolo moko nzambe alobaki mukolo wana alingia sunga ndeko na biso wana. Alors avant bakendo passer théorie balali na butu azaki na rendez-vous na pour na kendo passer théorie balamuki na tongo moninga mobali na ye copain na ye abengi alobi non nalingi to solola nano avant okendo passer théorie na yo. Ye pa lobi ah bon, OK, y a pas de souci. O nazana likambo solola na yo. Ye pa ndimi ya ye avandi. Babandio solola. Bazaki na mwa temps avant bakindi. Mobali abandi koloba na mwasi. Donc koloba wana ezaki confession sans que mwasi ayeba. Abandi loba na mwasi alobi en tout cas ngai leo na butu nde na lali, tanto lali na butu na loti ndoto. Na sali ndoto moko na moni tokendeki yo kendeki ko passer théorie na yo. Siko to komi nga nazo mona siko oso komaki na salle ya examen. Mais tant na tena kati ya salle ya examen wana namoni mwasi moko avandaki wana. Mwasi moko avandaki na salle juste pembeni na yo. Et mwasi wana azaki bizarre. Mais nga tant na tali mwasi wana na yebaki mwasi wana. Na reconnaître mwasi wana na kati ya salle ya examen. Mais yo oyebaki te omonaki pe mwasi na te menga na monaki. Siko l'air yo zo passer examen na yo nga na ye na bandi ko tuna mwasi wana yo zo sala nini awa. Na bandi ko bimisa mwasi wana na makasi. Na zo ebisa yo zo sala nini awa. Mwasi yango azo répondre ngate azaki occupé azo sala biloko moko donc on comprend bien des incantations. Siko nga na bandi ko sala makasi na bimisa na salle wana po na yebite pourquoi ayaki na salle wana akokai ko zala wana te mais ya so linga ko bimate et comme si abandaki ko manipuler temps na comprendre te na monikara au sur sali examen bala moko le nga na zo lobana naye tozo dispute nazo se disputer naye un peu po na bimisa libanda du coup na moni bala moko yo so sali examen sili
mbala moko na yebi ndenge to elekaki te namoni mbala moko bayebi si ozwi te lisusu. Ah, ndeko mwasi wana esali mbala moko pasi. Ndenge tolobaka nzambe alobaka na bandoto, à comprendre que non, eza message moko bien te, à comprendre que son na ke lisusu na kozwa examen na ngati. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ça là qui déjà rendez-vous na ye, mukolo wana po akende ko passer examen na ye. Alors, ndeko mobali wana ayebisi ye ndenge wana tina suka avandi kimia. Ndeko mwasi abandi kotuna ye, copine na ye abandi kotuna ye alobi, bon, ndoto pesi ngai eza vraiment ndoto mo puissant. Eza juste ka lera na tulinga pena kendo sala examen. Ndingo oyebisi ngo moni mwasi moko na kati ya salle et puis oyebaki mwasi yango eza ndenge nini sine nini yozwi mwasi yango oyebi ye yo yebi mwasi yango. Ndeko mobali abandi akwei na kolela abandi koyebisa ndeko mwasi copine na ye. Oui, nayebi ndeko mwasi wana, nayebi mwasi wana azalaki na kati ya salle, abandi ko raconter mwasi histoire na ye. Nde l'air sikoyo a confessé makambu nini oyo esalaki sikoyo nda bandine bandeli ya koyebisa mwasi makambu esalama ndenge ya tambola. Ndeko mobali wana bandi ko avouer ndeko mwasi wana ke ye na parcours na ye akutanaka na ndeko mwasi moko. Kokutana na ndeko mwasi moko mwasi wana azalaki na salle. Kokutana na ndeko mwasi wana aprometaka ndeko mwasi wana ke akobala ye. Aprometaka ye ke akobala ye. Mais après loko nini asali après aye kobala ye lisusu te atiki ye. Atiki ndeko mwasi wana akei. Akei na ye azwi ba atamboli banzela na ye azwi basi na ye mususu tina ndenga ye kokoma na mwasi o bazalaki na ye wana. Na mwasi wana pe babala na ki kaka te. Bavanda ika bongo copain copine. Nanu babala na ki pete. Mais à chaque fois ndeko mobali aza koyebisa ndeko mwasi wana à chaque fois on aza kozala na mwasi wana o nga na prometaka alobaka na nga maloba moko alobaka na nga yo place nyoso tu okokende kovanda na mwasi te na kolanda yo partout comme yo pesinga ba promesse a lokuta comme yo osakani na vie na nga ngai na kotika yo te na kotika yo na mwasi ata moko te okobala mwasi ata moko te. Alors akoma kolanda ndeko mobali wana na ba relation na ye nyonso. Yango nde mute ebandaki ko faire changer mwana mobali wana ba partenaire. Yango bandaki ko faire changer basi. Tina ndenga komaki na mwasi wana. Mais pas mwasi wana, comme mwasi wana azalaki mwasi ya mabondeli. Mabondeli na ye bien sûr ezalaki nanu ndenge tolobaka tiède, mais nzambe asalaki ye grâce ya ko monise makambo wana, ya ko fungola ye misu ya ko lakse ke nazaka nzambe na yo. Po akangama na nzambe malamu po ayeba importance ya nzambe. Alors nzambe mukolo wana lingaki makambo wana ezala dévoilé. Alors mwana mobali wana abandi ko raconter ndeko copine na ye wana ndeko mwasi wana ndenge mwasi wana akoma kolanda ye na ba couple nyonso ndenga kombataka ye ndenga asala ba dégâts ebele na ba couple mususu. Et asuki wana kaka te ndeko mwasi wana. Donc ndeko mwasi wana eloko nazoloba bandeko nanga yango bandeko na biso mibali tope biso basi eloko na koloba na suka yango wana na komisika wana. Mais na tie entre parenthèses sikoyo. Avant to kende kuta na kovanda na batu. Avant ya kokoma kosala ba alliance na ba couple to tu na volonté nzambe. To bonde la poto tout na volonté ya nzambe tout d'abord. Po makambo ezali ebele ezamba la libosote. Nga ezamba la libosote na yoki ba témoignage oyo. Mbala libosote na moni makambo. Avant to sala ba alliance to vanda na batu to ndima to pesa ba oui na biso il faut to tout na volonté ya nzambe bandeko na ngai mais bien aimé dans le Seigneur. Na basi na mibali biso nyonso ndenge moko. Nzambe mutapesaka. Nzambe mutasalaka couple. Nzambe mutarevelaka mobali mwasi na yo. Tomoni na mukanda nzambe zo yebisa biso ke nzambe alalisaki Adam po bimisa Eve. Tangu
Adam amoni Ève alobi voici cette fois-ci l'os de mes os. Na livre à Genèse. Nzambe muta pesaka. Libala euta na nzambe. Soki tozo sala makambo na ndenge na biso moko makambo boye ko komi la biso. E komi ebele, eza ebele, ba problème eza ebele ya ba sorte nyonso. Likolo ya manque ya kotuna nzambe, ya ko se confier na nzambe avant to banda ko sala ba couple, ko sala ko tisser ba alliance ya ko bala na même. Eloko nini ekomeli ndeko wana? Ndeko na biso mobali wana. Mwasi wana donc azalaki donc akendeki kokutana na mwasi ya musala ya mabe na sirène. Voilà makambo ekomelaki po basi nyonso tu ba motema malamu te. Okay, bandeko mibali o basala kango okutani na ndeko mwasi osali nengo lingi après okay. Oyebi malédiction zolando na simate. Surtout mibali o batambolaka na lokuta kosala mabe, kosala basi ba faux promesse. Kokosa basi. Lifuta nango ezali mabe. Makambo ebele o eblokaka ba vie ya mibali pe ebele na sima yango wana. Po mwasi wana ya mabe, sirène wana asukaki wana te, asukaki na kokanga mobali wana ti mabota na ye. Asukaki na kokanga ye mabota. Asukaki na kokanga ye mabota po na nini, mais bien aimé dans le Seigneur, po akomisaki mobali wana impuissant. Mobali wana komaki impuissant. Mobali wana ti bavandaki na copine wana azaki na problème ya ba érection. Lelo peut-être ekoki oleka lobi 3 jours ekoleka te. Akomaki ndengo wana e atikala kosimba mwana ata moko te. Pona nini mwasi wana oyo akendeki kokutana na ye ya misala ya mabe sirène wana abebisaki bomoi na ye, azwa semence na ye, asala na ye ndenge alingi. Mais ndeko mobali asosolaki te ke ifala lukana nu délivrance. Eloko na ngina koma, place na ngina koma yango wana. Mais bien aimé dans le Seigneur. So tozo kutana na makambo ndenge wana, ole tokende nanu ko luka basi, tokende nanu ko luka mobali. Po ko yipe kokomela biso bandeko basi. Olio kende nanu ko luka kokoma en couple, luka nanu nzambe. Délivrance eza nzambe. Luka nanu zwa délivrance. Luka nanu nzamba délivrer yo. Luka nanu nzamba fungola yo misu, alongola yo biloko eza na bomoi na yo, po kende kokutana na mutu malamu selon sa volonté, po bovanda malamu po makambo nyonso ekende malamu. Po libanda ya nzambe ya Yesu Kristo ezali kufa. Eza ba problème. Ndeko mobali asosola kite olia kende nanu ko luka mwasi, il fallait luka nanu liboso délivrance. C'était ça. Délivrance wana ezali te ba délivrer ba sambela pona ye akoma lisusu makasi ya kimobali ezonga to te. Délivrance ezali kia kutana na nzambe ayeba Yesu Kristo, ayamba Yesu Kristo mwinde kota na bomoi na ye. Soki mwinde koti na bomoi na ye nde asili kobika, nde makambo nyonso wana Jésus Christ a délivré ye nango, nde alingaki akoma malamu. C'est ça la vraie délivrance. Délivrance c'est ça guérison te. Ce n'est pas la guérison qu'il fallait chercher. Il fallait chercher le Seigneur. Akutana na nzambe. Mais hier, à soit qui décision ya mabe, il continuait, il multipliait des relations en relations. Nyo sezaki ko échouer. Nyo sezaki ko simbate. Pona nini? Po azaki na makambo pe en plus o ya bombaki. Oh, ya bombaki na bomoi na ye, entre-temps, et détruire pe basi ebele. Po tango yo mobali, mwasi ya butu asali yo bongo, a bloqué yo vi na yo, alors yo tango ozo tambola, ozo bloqué ba vi ya basi mususu. Basi nyonso yo zo kutana na bango, ozo bloqué ba vi na bango. Ozo sunga bango te. Ozo tambola na semence mabe, ozo tambola na molimo ya mabe. Ozo combattre ba partenaire na yo. Ozo bloqué ba vi na bango. Donc, au memi ya yo mikumba, au koti nango pe na kati ya vi ya mutu mususu. Alors que sengeli liboso, ozwana nous délivrance. Et surtout, ndeko na ngai, soki oza conscient. Oza conscient na makambo ozo tambola nango. Oyebi ndenge ozo tambola. Oyebi makambo oyo sala. Oyebi eloko ebundisaka yo elandaka yo. Ngana koyi koloba d'une part, ezali kaka eza mawa, ezali manque ya connaissance, pe ezali mauvaise foi. Ya kotambola bongo, et pourtant yo yebi makambu yo salaki.
oyebi ndenge otambolaki moke nango na vie ya moninga omemeli ye bitumba. Eloko ya liboso ezali délivrance. Avant que ça la pas aujourd'hui délivrance, tant qu'on reçoit délivrance, on a connaissance à parole. Pourtant aujourd'hui délivrance, oyambi Yesu Christ, oyambi mwinda na bo moina yo, molimo na nzambe siko ye ko vanda likolo na yo et comme il enseigne. La Bible nous dit qu'il est le consolateur. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Akobanda ko enseigner yo, okoyeba siko mabena malamu. Okoyeba ndenga kotambola. Okokoma malamu po mema pe bolamu na vie ya muninga. C'est ça mes bien-aimés dans le Seigneur. Conseil onga na koyi kopesa yango wana avant ya kosala acte, avant ya kovanda na mutu, avant ya kosangana ya kosakouple na mutu. Luka oyeba mutu wana na ndenge nini par la prière. Dieu nous révèle tout par son esprit. Luka obonde la nzambe ala kisayo mutu wana. Jamais ndeko nango koko kende bongo osangana na mutu. Soki eza biloko to salaka, message e komelio, bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi na likambo wana. Donc nikola kisa tika na likambo wana, zonga na nu na makolo nzambe, kende ko confesser na kosenga na nu pardon na nzambe, pour d'abord tout d'abord de un so bo balana te et puis eza nango volonté ya nzambe te, eza fornication. Po nzambe aza na kati ya fornication te, azalaka te. Eza lisumu ezali ekobo, eza ekobo na misu ya nzambe. Et déjà ça, et memelaka biso déjà ba problème. Déjà fornication, ekobo, et memara déjà bitumba. Et koti sera déjà milimo mabe. Eza déjà porte moko ya mabe, o efungwa maka. Mais, oba kisali susu mutu azo tambola na ya ye makambo. Azo tambola na ba mari de nuit na ye, to na ba femme de nuit. Asala na bango, ayebi peke milimo wana elandaka ye. Ayebi yango pe malamu, mais aye nango bongo na vie ya muninga. Tala o ekomela ki ndeko wana, a perda po biloko wana, mais bien aimé dans le Seigneur, et memaka na liwa. Et memaka na liwa. Tomoni yango pona kotanga kombote, tomoni ndenge o sirène abomi mwasi ya intel. Il y a musicien moko. O signé ceux qui musicien chrétien. O sirène moko à salakibo. Toyo qui ba témoignage wana moi mingi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas faux, ezali vrai. Ba sirène wana, ba esprit de zo wana, ba femme de nuit, ba bomaka. Ba tikaka ba malade belé, ba memaka ba blocage belé. C'est vrai. Eza biloko kozala nango na vité. Et biloko ane kotaka mingi par la fornication. Et kotaka mingi na ekobo. Ekobo mute kotisaka milimo wana ya ba femme de nuit, ba mari de nuit. Eza na acte wana, acte sexuel, ezali mabe. Surtout, tant ozo sango na muto aza conscient na makambo na banzela o yazo tambolela. C'est ça mes bien-aimés dans le Seigneur. Message na memela kibiso lelo yango wana. Témoignage oyo esunga biso efungola biso misu avant toute chose to lukelongi ya nzambe tozala bien biso moko biso basi comme bandeko na biso mibali po ete to vanda malamu po te biso moko tout d'abord tozala délivrer tout d'abord bongo toyeba komema esengo toyeba komema délivrer mwinda na bomo ya muninga oyo tokozala na ye po bo vivre kaka na esengo po na ko vivre na paix. Jamais tu n'as pas résolution sans contacter notre Dieu, sans qu'on se confie dans Nzambe, sans l'invoquer. Jérémie 33 à l'obi, invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vous révélerai des choses, des grandes choses. Tant que invoquer Nzambe, besoin invoquer, ça peut révéler au makambo. Et à quoi révéler, il est fidèle à sa parole. C'est ça mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, on a qui koyebisa biso na poko alelo, yango wana. Vraiment kimia na nzambe eza na biso na mabota na biso. Na pesi merci na bandeko nanga obaye koyoka liloba oba ba s'abonner oyo batali ndeko na bino pona mbali boso bo s'abonner ceux qui lobe tuti bino. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous na mabota na biso. Moi je vous dis à très bientôt, message o esa la biso malamu,
vraiment soki okutani na lisolo oyo soki oza na kati te soki oyebi ndeko oyo azomitungisa to aza na barelation moko bizarre to aza na relation moko que tu ne comprends pas soki vraiment oyoki esprit saint et interpellé yo ezoyebi so quelque chose n'hésite pas solo na ndeko wana partager vidéo tindela ye message oyo atala yango ekosunga bomoi na ye okosunga bomoi ya ndeko moko pe surtout ezali pona kolongola biso na mabe pona koyeba ko se confier na Nzambe ekopesa vie na biso na Nzambe. C'est la première des choses. To pesa ba vie na biso na Nzambe d'abord pour le royaume de Dieu. Pona biloko mokilité ni pona libala ni pona mwasi ni pona mobali mais pona salut na biso tout d'abord. Pour muto azalaka na kimia muto aza délivré salut na ye eza liboso na ye ako vivre na paix ako kota na mabete po aza na Saint-Esprit molimo na Nzambe eza likolo na ye. Vraiment que Dieu nous bénisse mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi je vous dis vraiment merci beaucoup ba o balandi ngai kimia na Yesu Kristo ezala na biso tokutani kala mingi te pona partage mosusu pona message mosusu ya sika. Je vous aime beaucoup 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 de l'amour de Dieu et dans un petit message ya ko pesa biso bandeko. Bientôt, Nzambe na bolingo na ye apesi biso d'abord groupe de prière na biso place to bondelaka mais bien aimé dans le Seigneur na zoebisa ba maman o bazali na besoin ya mabondeli o balingaka Nzambe tout d'abord pour l'amour de Dieu to bondela Nzambe ensemble na bandeko o bazali na ba problème o lotaka te to lotaka bosana ka bandoto na yo to zana ba problème ozana ba combat ozana ba blocage na vie na yo yako yo ka ba témoignage yako bondela na biso et tu vas témoigner Dieu même pas dans un mois eza eloko solo o na lobi parce que Dieu est avec nous. Dieu est en train d'agir dans notre groupe de prière. Bo hésiter te boya to sambela Nzambe na biso azana besoin na yo soko ki message c'est que Dieu t'appelle yaka to bondela ensemble soko pesana nous vie na yo na Nzambe te yako oyambaye puisque il est la seule porte oyo komema biso na lola. Donc deuxième message nanga ezali pour na ressemble ensemble au contacter ngai na tia ba numéro na ngai ya téléphone na ba vidéo mususu na ko tiango pe na ba commentaire soko tie commentaire ngai na ko pesa au numéro ezali problème te et naza na message mususu ya mibali ya ko pesa Nzambe lobi na biso tozali basi ya mabondeli mais na livre à Proverbe 31 lobi que moi si une sage femme azape moi suis à lukaka asa moi suis à tekaka Nzamba pesinga mayele na sagesse apesanga don wana ya koteka alors bientôt nazo fungola chaîne moko ezali kaka commercial pona koteka nazo bongisa ba marchandise mais bien aimé dans le Seigneur pona ko teka c'est le travail c'est comme ça Nzamba lobi to sala to travailler alobi okolia na oyo yoko luka na mutoki na yo donc Nzamba pesinga mayele apesinga sagesse donc nazo fungola chaîne mususu na ko pesa lien wana tango makamyo se kokoma après mais na préparer bino déjà mes bien-aimés dans le Seigneur boye bayango projet za maboko ya Nzambe na biso alobi nyonso to kosala biso bana na ye akutia loboko na ye et kozala réussite donc na kosala bino signe mes bien-aimés dans le Seigneur ezali kaka biloko nyonso yo biso bato mokili tozana ngo besoin habillement biloko ndaku des trucs comme ça biloko malamu ba astuce biloko ekoki kosunga biso à part biloko akolia eza makambo biloko akolia te na kosala na ko tango boko kota na kopesa bino lien vous verrez biloko nini maman Adassa azali côté kana chaîne wana. Vraiment que Dieu nous bénisse et à la prochaine mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.